so moni ndumba poni malade comme na fièvre ndumba pona mobilité hélicoptère na kosi yango wala so to ba ndumba ya biya ya na vie na ngeza manka obenga na kopo na kei bimema mema na memi teke tindika na tindiki parce que juste fille na izanini musani opesa ngo tu nanga musala olesa ngama sina mwana donc dit tous les sachets que ça accompagne na saka wana oyo ya commission oyo ya bimema mema oyo ya mtu moko kwesa ki alobite na buju yango na kutubela na butu na sala osambo po bana balala ndala te na mwana mwasi bazo tcheli to ki fiancé ça ta ba 2 mois mobala mona ta soutien teka zela nga mkolo ko bala nga bongo to yebana mais muto apoto albeneka na tongo que je t'aime na Facebook atini ba photo sa mitaka lokwa ko tombola tala bon soko moni moi ça so senga mobali mbongo mobala zo ima a traiter ça te camion ba saka nango siri te ba kena nango ba voyage te moi tu faut ça mobala entretien papa oui ba selelo bataka ba qualité ba peso entretien soko za chef directeur nda yambi bien non ko banda mungamba neti ba biso ba waya kongo za na mpani ko pe ba na kata mais sachet na ozwa olamba biso banda nga traiter depuis na sachet bon nete so comprendre ekota na pese ba piste secret basa le baby a traité ka ko et puis tela nga senga mobali mbongo mobali ba senga kembongo kilikili te na zoya yambanga nanga nga soki na zoya yambanga nga chaque jour ndena uti voyage à 6 mois batu ba mona kende ba kutani sika ero yambanga wana simanga libo na lipeka na te comprendre ekota Tchato tamana baba muke telemi sanga lokwa camion telemi. Bon. Benga mama muka lopango la kisanga lokwa ngana moni sika. Mama koko etala papa azo ngi tana mona be bolingema e Martina comme na lokumu ndire président. Président bon. Et puis na lo bawa mutakalo ya ye. Na yo kango somo te pe na ko tsango na actualité te pour porno ngana tala eleto wana. Na lo bana polele ya ka ba porno. Wana pe na tranquille na éviter mais na mona ka ke ezaka ndeke bango na mobile na ye bayokana. Et puis mabe bo bengi e po bibi na misaba tango a réclamera malamu nena likambaze ko défendre ba yoka kae te tango moto me suki na place ami jembi kabiti kana sala taboy et comme le si jamu no rabatu tu ba et bon moto so ko moni makambele ki ba sale mabe tia ami jembi ki et ça rende ni yon moni quand il faut revoir yena mobile na ba yokana ba bongisa ata bo bala na te ba ba gete to kene mabe boy oya tala ka nostalgie avinenge bakola abela ka noki pa kufa avant oya le baratin eza vie et yaki loko le kende ki so za maelo za courage on se rattraper quand on est besoin de konanga mon frère na je biso vérité à vie ko comme mpaka ezaka ba million te ko nuna ezala ka teke o sambela mingi te ozala mutamasu to so Congo loko ti prison kokota na esprit à Talibanda te kokonda na 2 jours kota prison esprit à cachot kokonda to sali 6 mois kokota ki na souci te obimation et sauf kota Congo esprit à 100 et sauf soko za mo kondi gérer Congo na ndengo kuteleli premier cas ko bomanda to kotia peinture na lopango te po ba pa bakamwa bongisa na bakiti na mbimbi ya bana ata libanda tia peinture te ndako za na valeur OK mabeza na Congo mo pesi mbongo pesi bien mokaboli akuri mitange beli alongena osani moko ya boli tambimbi na mbisi abombi abike batu baze ebele simasi basani bandoka bola na yepesu na kati oyo bombi kolela wapi comment boso bo manzote na kosomba ndaku 600 000 ebushaka te po na kofuta batu 2 mois impayé bakolesa batu lokwa bino zonga giga comment mokonzi musicien auti na ndaku akefungula mungongo na baekole papa akomi koyemba ke na tese na orchestre moko bazuye tango asaliki arenye lelo ba leba komo tanga mukonzi ayebana kwa piri ye pe basokutana pe so bana pateke wana piri nga mais soko tali mukonzi na ebalani te muko ba bêtise bassesse amfumu lengi bedu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana bayalwa mumudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene Roger mwana mama bala
makanda boyigoela ya fils lengi lengi ah feroce yagine feroce makangwe feroce makangwe ah metro makengwe Chadombala ah makingumba wele. Chers internautes de Métro Makengo Tapis Rouge TV, ma mère vient à Bino Babon, na Bino Bissigan sur le monde entier, na Mito Nabiki Borolanda, Christian Van Oulé Papa Bombo. Mais ça a toujours possible, ça mais ça a toujours coloqué le boulot d'actualité parce que Awato n'a pas à jour pour informer Bino. Merci beaucoup, vous allez toujours continuer à renouveler confiance à Bino et pas à votre humble serviteur Christian Bangou. Alors, le lot pour l'année Oyasika 2022, tu es vraiment invité mon Oyo Bosenga qui Oyo Bodéranja qui fait là que non Vangoulé, Lukelabiso vraiment pasteur John donc le lot vraiment tu es le pasteur John n'a dit que la ministre Oboza vraiment il y a pour moi Boza il y a pour se faire parce que n'a dit que la ministre Boyo capitaine Toli il y a pété tant pasteur John appelle Sarabino Toli il a pété ça rapport na o ba moni ke ba yoka o ba moni ke ba osala ba sala o ba moni pe ke ba ima donc j'en profite aussi de du merve à Dina pour dire Wakadeve maman et la jockey Daniel merci beaucoup à Tantine Patience Kabisa Kazadi moi c'est après mais il faut se dire fraîcheur donc quand on est besoin de mon frère n'a pas besoin de vérité à vie pour comme un paka et ça va million té konuna ezalaka teke osambela mingi te ozala mutamasumu eza bato critère okolo mokili atia ekolela bato na don lokola moto akeli lokota babouchon abeta dan akuti 50 bouchon lokola aza na posa babeta match akolokotaka 20 bouchon oyo akokoka patia bango na terrain zotika parmi 20 wana baponanga balianga liboso nakota dam to nakangama na coin basi baponinga na dam donc grâce aux gens qui ont chaque fois pilenga na mbongo pilenga na nyonso mais santé Dieu est bon pour na tala katina koma lelo ba betra pe maboko mais sana tala bilongo na kota na libumu même mbwa mundiala ko yinanga donc Dieu est bon on n'est pas alors merci beaucoup parce que John Lelo yo posa muto pe sabiso de Lubaratoli pété. Comment le discours moi parti moi discours à chef de l'État avec moka coupa kala ba interpréter na bandengo ko interpréter yo le ko passer John Lelo muto pe sara ba toli oyamba ki discours wana ndenge moi parti on parce que présent bi que non mboka si ko kufa na ngokala c'est bon le kuta mabete na bazara clair vraiment naza congolais neti batutu mais ma solo ya ba TV ba politique na landaka te neto solo bananga sikoyo na ebité mais soka lobaki bongo aza congolais lokwa congolais alobi mabete OK yo kanga bien problème ezande sikoyo totalaka ma solo ya kalate soko beti ma solo mo wei kaka po chabino pasi bozonga na nostalgie boluka nde boyeba nombre to train na ndaku to forcer ni nyesimba po social ya elungwa OK nandanga bien RDC ezaka na faute te banda Congo bimati le faute ya Congo ezati faute ya Congo bimika ala na moni Goma tangu volke bimi nde ampande bimi pe cha pays kaka tout ozo mona manœuvre banda Lumumba ti lelo yo kanga pardon ezaka ka e compréhension ya batu na batu ba na place pièce bazo senga pe tambusa mutu ka bien bazo ndo kosomba to kanisi ya bien njoka nde baza ko adapter boluka pièce d'origine bacha na place camion kotambola pepele ba baza na place ba mabete conjoncture bazomona il faut basala tout bien miselo ko bien ndeko to vivre na Congo na système que ata bozaka na mbongo bokweya période boza botanga suma solo bandeko kalate général akufa bo na karatolia ka 5 fois longola période toza poto koma lobby poto koma mpaka nini ko bomba biso to sala nde yango na mona bato bakola na famille ya bien bandeko notika bango na classe na mutuka bakweya bazonga na niveau 0 commune babetela ka tole ya Gombe balongwa basituka na bakomino biso so toboyaka basibima kuna kutu mvula te beti te matanga pamba badindi oya tala ka nostalgie avindenge bakola abela ka noki pa kufa avant oya ba terrain eza vie et yaki lokole kendeki so za maelo za courage o se rattraper mutana s'en sortiraka to so Congo lokole koti prison ko kota na esprit ba talibanda te ko konda na 2 jours kota prison esprit ba ta cachot ko konda to sali 6 mois ko kota ki na souci te obimation sauf
kotia Congo un esprit à sain et sauf soko za mokondi gérer Congo na ndengo kuteleli premier cas ko bomanda to kotia peinture na lopango te po ba pa bakamwa bongisa na bakiti na mbimbi ya bana ata libando tia peinture te ndako za na valeur OK donc c'est bon Congo soko yokinga na lobano par amour ni contre ni pour makambo etali Congo eza classité zala motema malamu baninga bakosepela mabe eza na Congo mopesi mbongo apesi bien mokaboli akuli mitange beli alongwe na osani moko ya boli tambimbi na mbisi abombi abike batu baze ebele simasi basani bando kabola na yepesu na kati oyo bombi kolela wapi kana ya Congo tango kolela mutapia mbongo akosaka biloko kabola ngo nzoka nde mokabola mopesi mbongo apesi bien bakaboli mabe yango nazoloba na RDC boko bomba bomengo kokosa ko baninga ti wapi na bano polele yokanga bien mon frère beta kalkita toko sabona matea opo bazonga na temps okoko ma oyo lingi zonga na histoire ya bato ba renya vayo lokumu nyoso basenga bakinela bango efuta bango nini kota na ba Staline kota na ba Hitler pona bisayo po lokumu nebte koleka bango soki na wapi kota na ba makambo yebi ba reni ba roi tala sori ya suka omona mokonzi nini akufa bachaye double cercueil pa mbomengo la salola ke aka prêtre azalaka te comment okena ba mikumba ya bato bazokufa tokanisa baloki bango na famille nzoko za responsable koliesa bango mokosi bango okena ba famille tata asalaka soki azalaki chômeur goigoy asalaka mais pas futama impayé mais compagnie ezo avancé bato bafutamaka te problème eza nini comment boso bo manzoto na kosomba ndako 600 000 ebushaka te mpo na kofuta bato 2 mois impayé bakolesa bato lokwa bino zonga giga naotermine makambo mike bokotisi sata place sata aza te Congo ezali likambo ya satana te kutu ye moko sata kala mingi tako mobanga alingi atubela mpo pasi ya Congo komoswa na ye soko yokinga. Alors merci beaucoup Pasteur John. Et dans la question moko pour moi Naomi Lumé à la race classe à ben notre Pasteur John entre moi si bongo na moi si oyo azane kitoko pe na nzoto na dépendant kaka na mobali moi si oyo aza exemplaire na société bango nyonso ba jouer rôle tous les basi ba bengama te babala batikala kana mibali na ndako yana mwasi mutu sa bengama lokwa mobali maza mwasi yana basi na ba famille omoni mwa ana ba potentialité mobali abengama leader azo résoudre makambo ba tuneti mobali akobala na ye azoka bolingo lokola ndenge salema 50% cop or à partir de cop ndazo sa makambo même mibali ba kokite yenda tomboli nalo bano polele koboya bango te ebe na mwasi mutu azane kitoko makasi na bengama dépendre kana mobali mais faut ça la attention ça pena mibali musu ba ndabasi ba bouger te Congo te zo kemba mobala binga mona bo mantoto tikanga na attaque yo zo ka kengela poto baza faut ça mibali ko ba biso eta ngana matio pe mata na milieu comme ko tikela nga corner yo mata na milieu comme na garder te comme matati na centre oui ngafi na ngeza masi mata centre ngana wo rupe che bitala kitala ajekei comme ngana comme na ba 40 na bonga te baninga tu ba matimati na tikela ka boy esprit maintenant luka via ya kwa tati yo kanga bien place Congo telemiao on a pas ça permet non kota ko na lo baboy toke malem na vie tous les batu ba benga mate ba bonga tous les batu ba bonga mapete banuna tous les batu ba benga mapete babala tous les batu ba benga mapete bazane sengo checking on all the design ni lisumu ni faute oyeba na yo te oleka na pulo balobake yo ti kozonga opportunité bisengwa mukilo kozano ndamu naloba no polele yebaka okanga motema na bakudiri okuta nango omemango malembe ti okokoma donc oye camion na prince neti baninga mozwaka faria malonga te mpo car no eza ya kizaka jamais okota na bande bata vitesse okozaka na prince kende pembeni tia 4x4 kende kala ezoleze ti okokoma quand même sokosala surtout kanga mutu mokokoma naloba no polele oyo naoloba oyo okokanga bien et puis na vie okoki koprier te okokuta na lipambo liso koza na maîtrise okotosa hiérarchie kokufa okeli fele me na mokili oko otosi hiérarchie ndi namba apesa mokili ezala kopambolami nini naloba ebele batanga te famille pauvre asambelaka te kotosa hiérarchie eza nini aza na mabe lokwa mabe ekangama bato nyonso mais aza na barespect koyebaka tena manke moto te oyo aza papa oyo aza mama na quartier bamonaka pasaka mabe me balongolaki par po amoniki apesaka mpenza faute ya kokota na baprofondeur te yokanga
lokola pe mwasi azakane na mobulu me andenge to ba fi musute ah moi modération côté so melake mbondo muso mona ke lokola yo yebi o remarquer na suka kuta na lipamboli ata priya te a garder kotambola na lo bano polele na vie fo yeba eloko tu efuta ka soko zambamba na kosala musala salite bocheloranga so na persévérer na che mutu ba tu nyonso ba komona ngati na tebe na famille ngamba kotala te aumeli na métier omona ka expérience moke koti ba piste bini eloko esangi ba biso nazaka na Kisasa on alela combien fana kima Kisasa na voiture ba payer étranger ba payer pembeni awo combien fana ba ke Kisasa sa mboka na ngato ndre na fraude awo kaka nzambe wana na bolingo na ye apesi lipa lelo pe na betaki tour na tigalité na zongi pe lipa nzambe azosala na mokio na zwaka na mayela kobatela soki boutique yo soki nini na bano polele na vise ala persévérant koyaka na comparaison te okomona nzambe asala na nyongo nabite so naloba bien soki na comparaison kotia vino manka yaka lokwa toyebi so nyonso mutu na poule na ye sa lokwa toke classe tokutani bana classe mais le premier toyebi te makati na kotanga eza facile nabite so comprendre problème na zolo bango wana et puis soko za mokonzi pona ko gérer bato ya awa quartier wapi ko zoka teke tozo flatter yo eza droit o ya bato bazo sengo sa ela bango ko zo futa mapona ngo o ko remarquer ba konza Kisasa so bo ke tele pona likambo azo bima lokwa musicien bo senge maya yo ka yena ko imba na 5h bo sela neti bozo bondela ime na makambesa atona na bino RDC tala ba konza Congo so ka lekina TV elobeneka na ndenga tele maka orgueilleux mais tala ba konza mindele soka lekina teva zolo bana imilitaire ko bana ko banga pa pesa baninga limemia na bana polele cravate la tamakamisa na kingwa potota ezaka moko mais tele na discours mundele na président mundele o mona ke humble tu comprends biso to golo mais tele ba modèle ba tuna biso kuta na mutu boko bazama chef classe tel fois yamba yo faut ko ba critère mais likambeza droit na yo pour que les bazo mona awate et puis ba konzanga Kisasa yo kanga ba kota na busote mona baka est-ce que bana mati kotanga bana uta po kotanga balekinga na bi français banga ba gros na bange na ko poussa na te wana kutu ba lauréat bino mais loko na zolo bawa tala modèle ya kozala na bango même tata o ya kola ki na tangwa kala ata ba chef akolinga tata orchestre quartier batanga ta kombo na pe ko salir lo kumuna na famille tika ta na quartier comment mokonzi musicien uti na ndaku akefungula mungongo na ba école papa akomi koyemba ke na test na orchestre moko bazuye tango asaliki arenye lelo ba leba komo tanga mukonzi ayeba na kwa piri pe baso kutana ba so bana pateke wana piri nga mais soko tali mukonzi na ibalani te mu ko ba bêtise ba cesse komi kitsa te mais moi si wa ata na alliance te so za na tiro po ba benge ba banga ami pesa ka te tika na lokumo ba sengyo na Congo na bano ba critère ya vie et belé ba responsable ya Congo tala bango pepele obanga su mbongo na to komo loka neti mashaka de moko boye on dirait ko chapé mbongo na poche bando débarquer bon donc dro so la na muti moko boye na bana makamba mike so yo kinga mon frère na lo bana TV na che mutu te na lo bika ke to bongisa Congo o aza na respecter poste sala bron ba pesa yo c'est to na ba critère tel même na poto tala ba na bana polele o rebi bien zonga na tangwa saïr na prier na ngate na bika soko moni commissaire des zones on va venir le beaucoup mais na seré Mobutu azaka na puissance ni on doit goûter na président ça on comprendre so qualité wana kilo comment le laisser samboa mais gars ya zaka moko tantôt le goûter zo futa mangole ka kala mais tala niveau ba alba ne français na anglais mo se moni ka le quoi que to robeta na pe mbata na lipeka bon comme ça Congo place ça là qui Congo le ngwe porte comme tia rouge bon zo ça porte et les comme ça on va faire ça au poids on va comprendre. Alors, en tout cas, on comprend. Alors, Pasteur John, ils ont la qualité, ils ont dominé le lot. Comment on a bassi à Bassali dans Zambé, dans Bandegologo, Peñel, on a dit, moi, c'est Moussa dans Zambé, comme Maïk Kalambaï, qu'on s'est comporté, qu'on a vu des couples, on a secret dans Bango, qu'on dit sur les réseaux sociaux, en plus, qu'on a fait des sextats, bandité, qu'on dit sur les réseaux sociaux, Pasteur John. Et tant que vous avez tout fait, ça va tout. Et moi, c'est normal. Gana kopé ça est tolité pour ça va centimètre ni motema na ye. OK. Zela nzamba chami balé zali fero nalo. Mutu misa ko banda mabena na suka komi mala. Musu pa ko banda bena suka be abebi. C'est aussi l'exemple même to so na bi ko na kesa normal. Moko asala ka mabe ko ta tambola mabe to yeba te komi na kacha na kulusu
alobi kaka likambo moko yesu akotisa ye lola sa prie ntango akutana bato to oya boma na lola bakoyambana to bagari kobima na lola desode yo kota infiltre wana bango ya mibale mosusu azalaka na yesu mpenza asimbaka kesi jida na suka atrahira yesu ti na suka yokanga bien kozala mosali ya nzambe nepadi kokoti lola kosambela nzambe eza lokola formalité likambo ozolanda ozozela promese koya okoki mpe kolema na kati okimi te okoki te oza te bato nyonso babengama na nzambe batutu bakokota lola te naoloba nopolele yokanga epuis naoloba mutakala oyo aye nayoka yango somo te mpe nakotiango na actualité te mpo baporno nga na tala eleki wana naoloba nopolele yaka baporno wana mpe natalaki te nayebi te me namonaka ke ezaka ndeke bango na mobali na ye bayokana epuis mabe bobengi ye po ebibi na miso ya bato ntango areklamaka malamu nde na likambo azali kodefendre bayokaka ye te ntango motema esuki na place ami jembika bitika nasala ta boye ekomi lelo sija monoko ya bato tu bababababa ebongo moto soki amoni makambo eleki basali ye mabe tiaki ami jembiki ezalaka nde nini yango moni to na ye fo revoir ye na mobali na ye bayokana babongisa ata bakobalana te bayebake te tokende mabe boyeboye bana na bango ata bamoni bango na mabe bakotikela kowanga na baboti na bango te soki ake pa mama mpa nosaki boye o mama koloba akoyoka ye po abota ye na tout ça ozo comprendre papa mpe akokende koloba tala mama bino boye bakoma lokola na deux conseil mais wana eza pari ya ngai na yo te me yo lokola oza journaliste chroniqueur oza na droit kopose question mpo bato bayeba mais ngai réponse na ngai na rien à voir mutakala kuti eza ya ye tanto mutu mosusu amoni yango azwi marshal libala kote mosusu yo kanti azotula nzoka nde mutu amona bien alingaka kutu ya boye eke nango compris donc eza nango normal donc ngai nazomona yango eza dégât te eza nango actualité moko mpe ya gravité vraie actualité kaka Congo ebonga vraie actualité bato batika masimu bakota lola vraie actualité ezaka ke mutu tu tokoti 2022 lukali poto otonda wana actualité nayebi te esa ozo comprendre mais likambo wana vraiment mpo na ndeko bon eza ndenge yaka yango mosi oza mosali ya nzambe mpo obala cheke se mpo obali keba maloba moto asambelaka te ate panzani ezaka nefe te tala koyebana na ndenge oyebani na nzela ya nzambe tala likambo ke ndenge peli moto est-ce que mutakala liboso kaka yango combien de mitakala ozobima mayo nde bimi liboso fosalaka attention yango moni nga kutu nalobaka mwasi na nga aza lokwa chel nga moko kolonga yo nalingaka basi ya malili te basi ya malili bakotyela poisson na sa pongi linga mwasi oyo azaka courageuse mwa likambo ke alobi botamba na balabala bazosimba na loboko ndele mwana moke azokati yo prince nalingaka bongo tolambi biloko bepremier likuiti fa dundisa nga so toke suka na dushe azosimbisanga kantine ondire mwana 4 pesa lokolo nalingi basi ya boye nalingi basi ya boye nazomisa yo kotianga na basa babebe kose ya mwana tokobota sukolanga fanisanga lokola piscine nikanga mokongo napesa lokolo wana ata basimbisinga mbongo ya nai nakopesa mbongo soki eleki moke pesa mama boni leki na atangaki okota turo ma nandiminaki le prison mais libéré pourquoi entretien basi alelo babi entretien te moi tu faut un entretien soko omoni mwasi azosenga mobali mbongo mobali azoyimayima entretien eza te camion bazaka nango siri te bakenda nango bavoyage te moi tu faut ça mobali entretien papa oyi basi lelo batalaka bakalite bapesa entretien soko oza chef directeur nde ayambi yo bien non kobanda mungamba neti babiso bawayawaya kongo eza na mpani ko mpe banaka te ma sachet na ozwa olamba biso bandanga entretien depuis na sachet nete so ozo comprendre napesi baprise secret basi aloba bi entretien te kaka kose epuis talaka ndenge osenga mobali mbongo mobali basengaki mbongo kilikili te ere nazoya yambanga nanga nga soki nazoya yambaka nga chaque jour nde nauti voyage ya 6 mois bato bamonaki nde bakutani sika ere oyambanga wana simaka liboko na lipeka nate comprendre so totama na baba moke moke telemisanga lokola camion telemi benga mama moko lopango olakisanga lokola ngai namoni esi sika mama koko etala papa oyo azongi ntango namona bolingema emati nakomi na lokumu ndire président tanto kopusana le bando pepulanga na mokongo ata pusere eza te nde nasali yo boye sheri ntango olobi boye wana nde eyindi ata mbongo akompani mama simba okotuna ngai ya nini obosani leki nosengai ngai minerva jeudi pesa ye nase libéré po entretien eleki chalere nazobisa yo bolingo ebele ke manka po basi babi kobomba mabala te ere tension eza dife tanga camion eza na 4e basi o mamoko na première moteur ekobeta okomprendre yango mama fosa naloba nopolele mobali ya moke azalaka te kombele mibali babomi nzoto na kobomba basi koleka famille kutu bakolisa ye entretien tia mobali kimi akofungola motema partout
ba langage na bino mabe ozana mobile soki mbongo eza maloba malamu OK waka mon amour ton John soko yoki bese ke mbongo eza na ndako tikala pia John kumbe anga lokwa mwana moko tindanga tala kuna kaya yala no bolinge baby bacha lelo soka sana mbongo tinda bana kana français atama bika mama etale loko en français wana mbongo eza na ndako pia kesa la kaka usomika mama je fais nyama papa na très na ko beto nyama ozomona organisation différent na bana ba piste clé Congo so ezokende bui manka ordre présonga tika structure vanda ndeko nanga Congo eza pasité biso bakini to pesi Congo passe Est-ce que tu comprends? Est-ce que période depuis que na miséré te va sentir que personne na crise. Tala mir, miséré te sentir ma bunde qui et qui dit. Miséré te va so bête ya tala. Na ba no polele. Comment tu vas ndinzinyo so kuta ba na mesa biloko na ba za quartier wana. Hein? Oya ultima tete oti yolo. Mona ta fa ba télévision ba bunda kana. O terrain nango yesika nyama futa mpaka na ko beto nyama toka ba mati na pesa ba piste. Tala. Kongo koti na rando moko. Bon, vraiment. Na sekina mboko oyo je bon soko monti lelo zo vivre c'est sauf nzamba lingi yo ndoko nanga munena nzambe foko ndimai et puis makamu susu fo oyeba oya 2022 2022 foko ye bandenge tozotamo ya ndoko nanga 2022 place olingo nyata faut vérifier très bien conseil gratuit po yana buzoba oyo moko sala ki oyeba kite na buzoba mususu ko sala eza sous satana te komi volonté na yo makama mikolo buzoba kala pesa ka beto pesa ngo confiance ko exception na manka mambo ko mketo ke bar po pesa bien et la section na komi na bula na kusongisa ngo lelo ba sali balela bongo ba chômeur zonga jika na bide ça on comprend on a absolument piste que ngo mikolo yo vivre na ikenge koma penza likokoto te sabi likokoto motema mabe zala supplicité le kate donc on a no polele kolo mokila fa pambola yo aotala kana no pe capacité po ba ke biso to za nzambe comment to bela kate to kufa kate me bafinga biso bato satan comment to kende église le 1er décembre to ça qui fête to za na ngambo satan mais satan zo ko bato boma biso to kende église akoki biso te to ça déjà nzambe problème besoin de siko yo moko yeba ko contrôler ninyo na ko sala pona bombanga epesa nga raison longwa na ko kumparaka yo na bato ko tia vino na manko ko mali kunyo ko simba kisi nga na ya ndenge na ya na kuta ka bato po mukile sangi ma bato basala côté na nga so inga mo na sale bonga te muto ko bongisela nga te na ba no polele na ba no vrai ni flatterie mon frère bima na raison oh même libosa nzambe so ko samba ba ketin ana raison na mona mwana classe azwa te c'est de koto sande classe lingaka ko chemise na kingo ba matisela 5% mat na mwana mobulu aki maele manga mobulu école ba kitse ba point ba bengana yi comment batali maele te ba bengana ezo ba matisier ordre à to prier te so koto silo na tiro mona lipa makaya moko pete ekota okopena lo bawana ekota ba tu faut bazonga tala na o transmettre au facilité ko compliquer yo te po yo moko yebi yo te yo na yo bozami balé na kacha moko tande ngo kola ko yebi yo te molesa ka yo chaque jour na ba no polele o lenga nani soni nini na ko yo kata na zuite nganga ni tanga moko na forsaka ko ndote simi na ngote bonga ngasa ni foti na ngata so se kingo se ki kolongai na zepe goigo ite na lukelinga esuki awa na sani yo ti banyama ti baleko fele nyoso batonda baluka nzindo ko zonga na 12 sakana aye bisayo bon ezokota na pesa ba périmètre vie 2022 au mututu giga contrôler la périmètre kanga tout le madusu et pesa ka fuite na vie pour avoir raison na ba no polele ke ba na apparence ko kosa biso ko linga ko e bonga nzoka na pemelo saka ba aventure batu ba ibité et là ko les amis na mabala je te dis mi bale belé bazo tcha basi mal à l'aise maman moi sinon penza comment on peut se fille à quartier valeur ko lika maman bana moi je suis aboté le moine o bozane ndaku moko mais so zoya surtout mi bala moi ça so peska mbonga wense avec que moi ça rutungisa na lokote kwa komanda ku lo fundu tango bana bazo ah boni kona soko ya na ba fille bota amaka kaibo au moins que tango yo kenda ka musala moi ça tient na sima valeur na maye wo ale kana mwana ko leseka misatala balinga ke bien te au moins ba fille ko mo budele ko sala ke bazua na lopango comme si baba mbanda na njoka ndio temo bali ndapesa biso faire tout monde là yo ni bala manœuvre
naloba no polele bafille wana keta na bakartier boye okotela mpe 100 francs bakangela lopangu te ozwaki kaka na zema horoscope aya kotikela epa na bango ekomi problème bayaka na basola kuite me basolise ezalaka te futa banyo jeune fille na quartier akota banyongo lokwa makoko na mboka mibali wana toza tala ebele biso tuna kati tala na mawa yamoni mwana mwasi faut respecter makasi donc na bano polele mwasi akobongisela o filme yete mutazo sala mwasi awuti mboka tanga te komona ebite soko linge na vérité lingo na bomoko okomona kama kamne komi wawa nzoka nde confiance ya pesi yo wana makami marché OK na bano polele mibala lelo te mobala lelo akonima aspanza bière mais banyongo na ndako ya mapa o pesa ndako kilo kochola or banyongo mikende sisa mutu valeur koleka minene oui kena bakarto muna mibali mususu so oleka quand ba betele maboko nzoka nena simata ba batala mobala kasi mobala mifite fia de faire mobile ne yeyo maman les jeunes garçons hein bazomona kwa mopaya sumbi na coupé na bano polele ekota yo repena so sa bata quartier ote ngani ga quartier d'abord na bano ba vérité tala Congo fait bonga yo na nu bongisa makanisi no na foyer na yo simatala Congo mibalo tozata omoni Congo Congolais pas bonga fo na ebité o po likamba Congo za su ya satate ngam na lo bana yo likamba Congo za ka mauvaise foi donc oka biso tout na Congo to komi envoûté tous les Congolais sont envoûtés ça satana yeba tala envoûtement na o sata ebité les deux sont comme ekota donc nanga on dit manga lelo te on a loba clair to que ne l'église mascarade to tondi na l'église ka formalité to tanga ka bible pe ça ka slogan ko bon manzami na mitema neya o kebite ko bandana motei tina se neya lo examen d'état o ko prier tina suko ta école na bino église na bena suka liste tant ko talo la ba tala loreya église va passer John loreya église va nani neya kaka 1000 participations 0%. Yo, kobandana motei na bino bagaro banda fa bokota li felo na biso bitumba na taka li felo pa kabula kate. Bon. O kipe ko zika te mutakota li felo ye yo oyeba. Kende tala. Alors merci beaucoup Patron. Parce que on a dit qu'on peut s'en to limoko pa ba ndeko basi lelo ba phénomène tout monde partout dans le monde entier. Aucun restaurant, aucun soit moi shawarma na moi crème na yo, moi glace na yo, moi sandwich na yo. Donc on va obligé il faut ça la moi selfie à filmer et puis à poster les sur les réseaux sociaux. Té bon, pour poster wana so landi bien, n'a rien à voir. Et ça là isengwa motema na yi. Oui. Wana penda na côté liba on ndenga bien. Même ngana ko sala ngata 10 fois. Pourquoi? Et ça au moins ni esengwa mutu po yebango ne pas dit que yaza nanda kwa munene. Esengwa mutu po s'exprimer mon frère na ko sauter. N'est pas dit qu'il y a zakana mutu kato mbongo te et ne sengo mususu mutu musu esengo ne pa ya munene za kolia te era bimika zo tambola ti bazongi okikimia mususu ka mbongo ne fo batu balie le po motema ne sala bien on a tous comprendre et ndo moni basala kana za ka frère o mona konga ndenge za to tika mutu mta sepela kaka biloko wana na kongo za biloko betela ngotolo te mon frère ba supermarché comme le roi biloko alix et comme le roi biloko moko soko moni autre partout to moni za biloko mo ya pamba na bamboka te ba voisin za pembeni na ba tiango kuti même na batama kolungulu bakota mo frère Congo le ko sobo makongo Congo to lingi avancement ya baninga te na lo ba polele Congo le lingi avancement muninga te o mona ka so na piaka na olingo so ka kope bandi ya mbongo ba na ke benga muta musika ke do sala ke yo na olingo tikela kana position wana so na ye na betra ko masolo kama kanga bongo na piaka ko kumisa ngo tikala bongo que on a progressé rien to comme mi balé le comme ngebe et baby Congo soko yebinga na ba no polele original Congo na lobi yango ya moni congolais na pia que confiance té na lingaka congolais pona congolais na ko sali mabete mais na ngali kam na congolais ba te pom to pota ngaka ka ye premier ennemi na congolais ko so ko biso likam maso lingate simba akoye ba likambo ezana a mais soko tuna zep sote ezaka na 6 fo nyokwa ma ndenge ya nyokwa ma po simba et puis tant que yo so lingate le kaye c'est tout ça quoi ba sénégalais ba wara bien wara soka nyokwa ma kiasi batu ba wawa tana ba famille ndeko kenda poto baleka mwasi tuko benga bino ba oya ibokemba na rien
ando benga bena ndinga mitif ko likala no makambo paka ngona mitifa ino libela nayebi bango na bano polele omona bandeko nanga ba mabe na pesa ba ka sapa bandenge ba lobelanga en tout cas mobe mama o commissaire ndoki poke poto na bomba poso mayele on a kenda poto na mbongo nanga est-ce que o katia prince yomoko congolais mais tala baninga ba misusu beta bongo famille mutake yemo ka toni si baninga na poto ezalaka ni donc na bano polele au moins ici et belé bazana na lui na lo mabete na oyebisa o caractère ya batu na batu l'exception basé le quoi Beriki Manzaka Zamba Pangolo de na Belgique Gumela l'exception le quoi ba Marco Loko mo ba la blessing na Irlande le quoi papa Emmanuel Miyuna oh famille na zo ba no mon frère je te dis mouté mon fait zapper na yo oui prenez na moi ne pas ça malam oui ko linga to faire souffrir famille c'est opportunité ça linga ba kende tika ba na nyongo liwana yo nzambo ko tolero comme yaye posoni milimo belé mais so yo moko bongi baleki bakembi o gango sonité kombone mata makasi baleki bakana so ko ba nzeta madame tala mutu musa so boka mbongo na balabala komba ne so yoke koma musika ke nota baleki ne propre kutu likole mo ka yango si sona ko mo wanga na baleki ne propre amo sa batimisu ne bande ko ne propre ba ya solo tiri ba musika pani e bala nité tala makamazo salme tala place akola tile lo mire kweya e bota ba ver balabala tu ba ke boleka pembeni na miranda ko tepe ko kwemi bana ndeko na pota kenda kala alors bano poli ana lobi bo même singa ngamo ba tinga ngelo kote ngape biloba lo ba vérité bon inanga mafu chama comme na mesa alors bano poli mon frère o remarquer mutu mutu social musala mutu musala na poto combien de ba fi ba kai bango ba catch le quoi mitambu ça ba bima liko ba promesse à poto sobika petanga biba la poto sobika téléphone kala téléphone a zoyo hein to ya wana c'est moi ça yo ki boy mi bali to ki sasa to pesa kaeni akoyino lo kwa Congo bololo na mwana mwasi bazo teli to ki fiancé ça ta ba 2 mois mobala mona ta soutien teka zela nga mkolo bala nga bongo to yebana mais muto apoto albineka na tongo que je t'aime na Facebook atini ba photo sa mitaka lo kwa ko tongola tala bon complexe Corinne Pendege alors passer à donne c'est ça non peu moi to lumke parce que yo ko so ibeta ya ko ma faire on a bandé ko o bali ko dukater la kati ya situation na bisi bon ka ba économie ba moi pour la lo sabo longa ba ki muto est-ce que pour ko bonga pour ko ke ko bonga ke les photos moi ni ko bonga ça état d'esprit donc on va nous poler ko bonga ça état d'esprit mo ko faut la ngo esprit penda concentration so ko spécifique en confiance to sentir que ngape singa popoto wana nde musu mais vie ezaka na poto te problème c'est ko komela yo anga lito za innocent mais famille na bato bazoka kisa mfutima plan nzambe atiko na maki côté ya ma oyo côté to vie na yo été ya bato sabate ya bango na bible na ba no problème atiko le kana banzela mo même yo tomituna na sala nini ata kutuna boma bato pas yo kotika nga droite o remarquer ko ça na prophétie pour bela kate bato bamona ko na manka bato bazokelo mawa bazokufa bazobela yo mto sala ba difficulté malade koko ya sain sauf na tout ça tu comprends c'est bon kama na suka yeyo yo monikeba kokota rando na mtazana na promesse ite au quoi na faux pour bazaka pe na puite muta prophétie balingaka ite yende basenga ka yende ya bapesa ka ite musane ka kwate e pas ali ba fatoka akamura mboka bimanga na baningo ndre ba lokoti comment bino botoka ka te bo so mboka menga na zo kemba fa sa mena takeloko te challenger foeba so moni neuf ebi dada bo bengana ye neuf ba kabale te mbangu coup de tête po munduki ke bayo bon ba neuf bango so moni ndumba poni malade comme na fièvre ndumba pona mobilité hélicoptère na kosi yango wana so to ba ndumba ebi ya na vie na ngesa ka manka obenga na kopo na kei bimema na memi teke tindika na tindiki parce que juste fille na izanini musani opesa ngo tu nanga musala olesa ngama sina mwana donc dit tous les sachets que ça accompagne ça wana oye la commission oye bimema même oye mutu moko kwesa ki alobite na buju yango na kutubela na butu na sala osambo po bana balala nzala te o mboka na pesa ba transmettre vie yo kama bien tala so yo kinga na te bar poto ya vie kangama na nzambe po ba structure ya vie bomba yo oye tikali toke nana kina nani fecho ba bengo na mutu sa invitation la tango cravate ba ko tena kiti liboso pa bokolobani yo mema tricot yo e indo ko molonga ba kiti
esimbi ozongi na sachet ke na triko mpo baconfondre mwana yaya tata mwasi ileki ube mutabar oza na kati omemi cravate nani yo tala bokopesa okaya mitingi nzoko ezali mopaya te omona makambo te omodere yo nzambe apambola kala te kitoko. En tout cas, merci beaucoup. Héritier, c'est qu'on a des plans, ça va bien. Quand il sera bien, rôle n'engagé à 0. 0 à un chiffre, coach, la été pour ma 5 à été. Si on a un qui n'a 9, coopérer 0 bien posé à la laisse. Côté aucun des copes, n'a rien, mais si on a 5 bon, il faut bien gagner dans la cima, on a fait un chiffre dans qui kilo. Coopérer, on a vu. Zamba Pam dans le labino numéro Nanga, plus 243, 84, 75, 18, 112. Vraiment, battu tout dans le rabino fort. Eric Manzak, il y a eu un gros. Papa Emmanuel Nina, base Papa Laos, Papa Simbote na Serge Boa, sans oublier, Yemoko, Marco Loko, la blessing en Irlande, Maman Stéphanie en France, Maman Tedele. En tout cas, battu tout, vous s'abonnez à Zungule TV chaîne, Nabino, vraiment, vous likez, vous koto. Tous ensemble, on a l'habitude fort vraiment au 2022. Départ à janvier, ça dit ça, c'était un film. Merci, mon non, on a Métro Makembo TV, on a Métro Makembo, on a Vangoulete. Non, c'est bon, on fait un bon contrat à la montagne. Donc, il faut qu'on va s'abonner à Métro Makembo TV. C'est bon? Quand on a Sibino, vous s'abonnez massivement à Métro Makembo TV, chaîne Nabino, vous likez beaucoup. Métro Makembo TV, vous likez base, le label tout fort. Vraiment, tous ensemble, quand on a dit, beaucoup de Makamuza et Béli à Bolanda. Vraiment, on est ensemble au vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au 2022, Zamba Pambo. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci de nous la mission partout dans les États-Unis, la Belgique, la France, dans Londres, partout dans la mission qui a mis et Bélé, la Christian, Pasteur John Tokumi, vraiment, Nasukaya, émission la mission qui et Bélé au Beaux, la topé ça vient à MRV. Donc, rapidement, j'ai dit MRV à ingénieur Fabrice, dont on a pris le site, on a Zambé à froid, donc on a un problème de froid. Donc, il y a bongo et pas ingénieur Fabrice Motema. Maman Sandra, maman nice. Merci beaucoup les seuls boxeurs congolais ou à la fierté. Yambo Cannabis on a à South Africa, Balobi champion à Nice. Merci beaucoup à iPod Kavoulou, Yaba iPod. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie, mamie Vangou. Merci beaucoup de bandero Nyoso Boza vraiment Ebele, maman Patience Kabisa Kazali, moi si à PMB. Merci beaucoup à Johnny Kwasa, Allemand Noir, depuis l'Allemagne, merci beaucoup à Lizarazu, Melestar, Djogo Nabiso, depuis la Luanda. Merci beaucoup à Oscar Maritou, Oscar Maritou, tout ça quand les Tolobaki, Djogo Nabiso na Chine, ta Kangi Pena Chine, championnat chinois dans Oscar Maritou. Merci, Babilo Konekomaki, na Sepeli vraiment Mingi, Carlos Tigre, Force, Babi Bodibo. Le gouverneur de Afrique du Sud, merci beaucoup. Merci beaucoup à maman Chantal, la patronat. Et merci aussi à papa Simon Makengo. Donc merci à les caméramans de dessin à Kirikou, héritier Djamba. Merci, c'est un plaisir. Pour la Colanda Bisso. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki Sarisa Bana Vayalua Mumudila Kena Amo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu Wankunga Mimbot Imatea Trimana Mambot Landa YouTube Télévision Salon Flori Mama Moimwene Roger mwana Maganda boyigoyela Ungeriki Maganda boyigoyela Yafisa lengi Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba wele